Voilà. JB Mpiana, presque sold out. Ma biezo kende. Obi ke depuis bo fungoli saki billetterie na bino ba na BCBG. Tolobaki presque sold out. Billet tikali 1000, tikali 1000, tikali 1000. Alors tu seras billet aussi là dans noté. Alors faut qu'on multiplie les efforts pour ba billet wana esela. Toboni tout le monde a commis emporté na makambu ya Jaël Show, Maman Denise, comment contre ba bloko na nyo surtout wana. Alors, eza ba bloko oyoyo, il faut biso tout éviter yango na BCBG, concentration na ba billet ici là. Voilà. Saint-Figaro, nous tous a concentré dans le deux points wana na kati ya émission na biso lelo. Voilà Saint-Figaro, les a toujours les kambona mototi, maboko de la toujours pembe. Yeah, on est sponsorisé par Pasteur Blanchard Logos na Suisse, les patrons des entreprises na kati à Paris, et avec Pierre Rumbali, garçon suisse, les millionnaires. Voilà. Quand on est ngebu, grâce à des personnes, on a sponsorisé biso na kati ya émission na biso ya lelo. Voilà. To banano kolobela distraction oyoyo bana ya BCBG boza kozwa na minute oyoyo. Bomoni po ba boma actualité, ba ko utiliser toutes sortes ya batu na réseaux sociaux pour boma actualité nini za dominer. Actualité zo dominer pour le moment. Actualité oza ko dominer pour le moment. Biso to yebi keno zali actualité ya papa chéri souvenir nga akangi actualité mobimba banda billetterie na ye fongoma kitile lo awawa. Bat boso ma billet en vrac, ba billet mo bondo, ba billet modèle nyonso tout ekangi actualité. Alors, est-ce que batu ebele batu otu babundisa papa chéri pour le moment bakozala na sengo mona keno actualité ça plus de 1 mois balobela mutu moko? Je ne pense pas. Alors, problème ya Jaël Chotango bimi ba dire na ye contre maman Denise Nyakiro, la première dame. C'est une petite histoire. Pour Jaël Cho ozala mutu liboso te afinga première dame de la République démocratique du Congo. Comment expliquer kaka oya Jaël Cho bo épinglé yango bo fini yango bo bouton bo tindiki yango bo zali ko tindika makambo nyonso to po ekende so ndenge nini. Voilà nous surtout wana po nini batu oyo baza na actualité te ba linga ba façonner makambo ya Jaël Cho et bima po ekanga actualité ya papa chéri obosana keno novembre le 14 novembre ozana keno jibi pena zobeta. Yango abengaka distraction oyo eza koleka po ba vegle bino bobosana bloko ni bozana bango bozana ngo focus. Est-ce que tu veux se comprendre na place wana? Alors, idéologie tout obozana ngo ba challenge na bino obozana ngo pona papa chéri. Telaka na journée moko on dirait excité. Si tu dois contrôler les médias, tu dois contrôler ma page, tu dois contrôler nyonso tout le monde a dit que non, actualité, j'ai besoin que quand j'ai le choix, c'est le cas là, il faut qu'on remonte Pantouana, la communication, BCBG, il faut qu'on remonte Pantouana pour botika na hauteur au besoin pour le moment. Affaire babi. Tout le monde qui est grand prêtre babimaki, tout le monde qui est vrai fan babimaki, vrai papa chéri babimaki, sali o bakoko sala batambusi ndenge bakoka ko tambusa. Mais pour vous dire que pour vous confirmer que non jusqu'à présent, oui, j'ai bien pensé best sell na Europe na monde na kati accord arena depuis comme accord arena ko battre record na niveau ba billet ya modèle wana. Mais jusqu'à présent sold out nano et salamité. Dadi Kimbali, au premier temps, on va bien au de la bissoire. Au premier temps, on va challenge au de la bissoire. Jusqu'à présent, tout ça, on challenge na bino, la capture ya billet na bino. Ce qui est vrai, tout le monde solo, c'est parce que tant que on qui vitesse solo, on qui nango, tout le bimi to kumisi bino que to lobi que non, oui c'est vrai, j'ai bien personne te kana vitesse moko impossible. Alors toi vitesse de te kama et c'est le quoi stopper et comme ça le quoi comme qui t'a mouké bozong sa mentalité bozong esprit wana te bi que non ba te basé la ressource ba ticket na ba dernière minute pour na cause la sûr que jiba oyato ce qui est confirmé ton jibe bien dans le bi que non yemo ka pesi bino rendez-vous le 14
novembre 2026 na accord arena Bercy de Paris, c'est que JB Mpiana kozala. Alors pourquoi qu'on retarder ko somba ba ticket? Pourquoi qu'on retarder ko somba ba ticket? Bosomba bosala sold out botika obinga ngablo na ba misi ba bete ba tobeta ba musique to leka ba concert minene na bisa ba fan na bango nyoso to c'est parce que ngazala na muto moko te na zani muto jibeji muto ni muto wera ni muto fali ni muto faire ni muto yelo mote na landela ka évolution ba billet ya ba concert minene nyoso to wana na comme on expert na yango bolinga te na suka batu ba bima ndenga tricage omoni po déjà babona ko bakeno ba billet déjà système ezaki mo ndambo ba bilisi ndambo tika ndambo alors pona ko prouver bango rongo ko prouver bango rongo il faut que ça la nene o ba billet etika so mingi te à peu près 1000 quelque chose billet parce que la fois passée ton biso to kota total ba billet wana tozalaki na ba 19000 billets vendus. La concert à JB Mpiana. Alors, stade Ezali, salle Ezali, il y a 20 300. Quand on disait que tout ça, 19 000 quelque chose, c'est-à-dire, bah, billet tikali, bah, 1300 billets. Est-ce que 1300 billets, il faut on a un mois? Est-ce que 1300 billets, il faut que nos Chris BCBG, Chris Genda, To Roger ML, Aleka Lissousou, Abanoro Balabino, quand on pousse Bino, que nous, beaucoup ça, on va billets. Volonté n'a pas fait ça. Pose la deuxième date, c'est parce que JB Orbet a double accord à Renaté, Orbet a moko. Alors, ce que c'est là que nous avons billet pour la deuxième stade, au collé l'année babaka didi. C'est le temps, il y a relaxa que nous, on a vrai, il y a JB Mpiana. C'est le moment, il y a relaxa que nous, bidon de boudinga JB Mpiana. Vous que nous épuisez la catégorie de ce qu'il y a. Beaucoup m'y emporté Joël Chalobaki botiki promotion na bino botiki ba challenge na bino Joël Chalobaki Joël Chola maman Denise pour que JB Mpiana Robert. Oui, JB Mpiana promotion na eza nango ya rando tendenga lobaki wana présent. Tango fungola avant ko ta fungola ba biloko na abi na batune ba loba babona bango polémique babona bango ba rando na batu. Tout droit kaka na bango tina accord arena. Alors tout droit tina accord arena. Il y a question moi na moke ko libanda mutuma poser ngabi est-ce que bata jibe bazobo ya rando to babo ya rando te. Babo ya ke rando so bakoti makama rando ba otondisa nango Bercy te to ndenge nini. Bon. Ba billet 19 billets te kamaki rando pezaki nonti. On a ba question ba réponse zoya. Rando pezaki nonti. Ce qui est vrai, ngai naza ko appuyer kutu makloba ke no rando zala na ngote po bote kabosa la concert na bino ya réussite na bino à 100%. Voilà. Pour réciter zala na ngo à 100%, merci. JB a le ko prouver te. JB azate ke aye na ndenge to solo na bato bureau ayete po alakisa keno aleki mututel to aleki mututel non ce que par contre au monake lisanga ya batu nyonso to wana o baza de banda ba bundisa JB lelo ti lelo baza na confusion ndenga osakana te bazoyeba te nana nyango producteur ya JB Mpiana babandi ko attaquer Masai production lelo awa poso ya Masai production et pas loi mina ndengo sakanate. Oui, c'est vrai. M'appelle ça la analyse belé contre Masai production. Pourquoi on aime ça dire ça analyse belé contre Masai production. Masai production total ke na Weranson concert à Liboso. Total na concert mi balé na Weranson. Tout monde qui balakin oyoyo Masai production azalaki nango. So tel concert ya Weranson. Je crois que Balé Adidas Arena, si je ne me trompe pas, oui. Au monde qui a dit les manzaka kotara concert wanate. Après yango au monde qui bato bazalaki na production. Je m'excuse. Bato bazalaki na production ba bebanaki. Au monde golf kizola
avant qu'on s'attaque directement à Masai Production. Et là, on est les cas wana na kati wana. Masai Production, aza makasité côté promotion, côté publicité. Côté là, je vous assure, aza makasi ata mokiete. Wana côté salama côté Weranson. Soki ego salama, et salama qui n'a fait regola la même chose. Ce qui est bien, la publicité aux autres, les cas, salama nini, ils ont peut-être ba effort, il y a ba fan, ba salama, ça c'est mouillé, bango moko premièrement pour na ba musicien au balingaka, pour na honneur et orchestre bango balingaka. Ba na maison mère basala qui ont même chose, ba goloa basala qui ont même chose. Et na moni yango bana JB Piana bana BCBG bazo sala yango. Naza ko accuser Masaiti. Ben nazo ba par expérience onga na monaki. Pour jusqu'à présent, ce qu'on t'a bien, ils en a boulou yeke aux otambola qui est le producteur à JB Piana. Alors, et belé abato tout ba lo ba que non, c'est Masai, c'est Masai, c'est Masai. Si c'est Masai, tu as communication, il y a JB Piana. C'est le moment, il y a côté les makoyeba, bo téléméléli na Masai wapi. Contrat nini oboza nango pona kama publicité, pona kama promotion. Tout le monde va te belé ba producteur, ba chroniqueur, ba communicateur belé, bazo wele la kosa la production, c'est-à-dire moi le meilleur, moi quelque chose de bimaki. Pour mutakole kana TV ta wele la keno ngana kosa la promotion bolinga te, c'est-à-dire flot moko rivière moko ya moi quelque chose et so tambola so kota déjà ba poche à batu pour passer la promotion et outil na bureau ya JB Piana et outil pas ya Masai Production aussi na ba point d'interrogation. Masai na loba bon, je ne suis pas contre Masai na zoloba, mais un homme averti. Hein? Aussi le Sélinga qu'on a merci. Pour la Masai. Il faut qu'on contrôle. Il faut publicité, il y a orchestre minene, bandole minene zarande nini. To bandi na bino na début, na malembe tozo matati, donc comme appelle un concert, tozo mataka kati moko la concert mati. Publicité si ya concert ya munene ici la kaso concert ici. Si concert beta bosaka ba publicité wana. Ce n'est pas le cas pour la Masai. Ceux qui viennent à bureau, bozali à BCBG. Projet ML, Christian Genda BCBG. C'est le moment où vous avez raison. Ceux qui n'ont Masai, pour na makambu ya promotion, pour na makambu ya nini, c'est le temps ya ko boost ye botindika ye aningana. Pour to moni 2 jours où makambu gel show, moni ndenge kava. Et comme matériel likolo actualité belé. Alors faut que longola yango bozunga na qualité ya musique et longo makamba gel show na makamba politique. Promotion ya mandenge belé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de makamba rofinga, beaucoup de makamba barando, mais au moins ba challenge et salamaka. Au moins ba challenge il faut salamaka. Voilà. Je pense que tu as bien, puis surtout, tu as que notre bac, tu as qu'on finga, tu as qu'on bande makamba ndenge ya solo ezaleli. Ozo besoin regarder pour surtout pesa basanga biso ka boye. Alors ba ngopé toujours les journalistes n'a pas d'amis. Attention bo pesa ki biso ba mbongo ba promotion, attention to lié ndenge nini, il faut que ça na bo kebi pour ceux qui bo chiter. Les journalistes n'a pas d'amis. Et on te met déjà mbela à l'avance déjà que non, il faut tout tamboler lango boy. Voilà, je pense que koloba mingi mbanga pasi ndenge zalaka toujours challenge ya journée autoponi to tike la bino bota la bino moko balobi challenge sala yo moko tinde la biso. Makambo ba billet, je crois les 15 samedi tokoya pour ça la bino compte rendu ya ba billet etikali combien pour ça le former mobimba to ça na sko na capacité ya kotanga ba billet moko zo kende ndenge nini to na capacité ya kotanga mo modèle wana. Alors na yo tangela bino na koya kotangela bino kota tina accord arena na kokota tina Bercy to bimisa ba palmarès wana to bimisa bloko wana to yeba ya solo combien de 1000 billets vendus pour te passer bino ba information moko vrai.
parti prêté. Focus na ba publicité na ba nini na bino. Zwa telo kwa kala wana waka yango na marché, waka yango na ba Facebook na ba TikTok. L'autre ba biso mingi te to tikile bino challenge ya suka o tozotala awawa bo to ya to clôturer biso na biso to kota na bino prochainement. Samedi bobo sanate compte rendu ba billet bo la thune samedi na 15h heure de Paris. Place to yo pesa bino te pesa bino combien de billets o etikali exact nombre plus de moitié. Challenge to les gars. Voilà, merci beaucoup. Nous avons toujours focus ezala tinda tike na yo tinda partie à challenge dans dongo binaka donc tango awa passion Figaro partager émission abonne-toi like commentaire na onde ezala ka danger passion Figaro. Voilà, to côté na bino na prochain épisode nulle part ailleurs. Awaka.